Salut et bienvenue sur cluboriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi, Ndeinaib Sarabinoka. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a les lots. Ndeinaib Sarabino, la précédente émission, Tolobelaki, Makambuya Kalev, Tolobelaki et Zalaki Kaka, Tolobelaki mise en bouche, donc Tolobelaki, Likambo Zalaki officiel. Bino moko boyebi que 5 minutes ils ont information à la source et puis biso to pesa information na émotion té et bimi bala moko bokomo sala ba vidéo bokomi ko lo bandengi ba to bazolo ba na réseaux sociaux il a cité que makambo et lo ba makana réseaux sociaux yangwa les vérité mais réseaux sociaux pe bimi makambo soit vérité to prometa ki bino que boza la calme boza mal na bino en patience boza na apaisement na bino to zongele la bino susu po to lo la bino. Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans Kaya Kalev? Donc, si vous avez une information que Kalev, il y a un passeport diplomatique, parce qu'il y a un droit à côté, Netio Moussoussou, Chadari, il y a un passeport diplomatique, donc on va rêver que Kanambe Moutazan a pouvoir. Mais Kaya Kalev, ils allaient encore Makasi Kolekawana. Kalev depuis donc président Nabiso a commis na place bobi que Kalev azalaki na aner yé mukonji aner donc beya oyo azali sikoyo mukonji aner azalaki adjoint na ye donc Kalev donc mission na ye ezalaki esikani surtout président de la République abando kende surtout en Afrique yépe abandaki ko kende kuna donc na Jacques azo et piller président azo suivre président na sima aye baraba makambutu à président donc makambu o nyo surtout président azo sala donc ye rôle na ezalaki asala kandengona soka azo sala ndengona boyebi on va pas vous faire des dessins mutazo tinde ezali kanambe donc sikoyo na poto moyen ayate donc parce que na poto ayeba okangaye donc na poto abandi ko tinda batu mais batali ya suka oyo tanga utake chopi aye bakwei na ye bakwei parce que biso to comme na système neti Afrique soute Félix Antoine Tshisekedi azo mema politique moko neti ya poto awa oko banda no ozo sa no ba cop na ozo sa no yoka sa ba mona ka yote OK ba mona ka yo ba kan ko ba photo ba sala ka tout ba ozoka na suka ya masolo ba zuyo ba bimiselo makamu nyoso tout ba opso donc banda 6 mois to bando Rolando ale bimisi ba écoute komo kamwa donc système biso tozo sala na kin président na biso tozo sala na Congo eza yango wana siko to lingi to loba Kalev ba kangaki ye parce que à part passeport na ye donc azali wana azo jouer rôle ya ko piller président na biso ko yeba makamu nyoso to azo sala donc azo landa na ndengi ba intention na ndengi ya mabe tant bakangiye bakei na ye donc esikaka ye bando kende ya biso eza normal donc aner ezali normal ezali te kende ezali soki etango ezali soko koti kuna obima lisusu te donc ya mbalo koti bake ko tuna ye batuni ba mituna et puis ndeng décision ye wana bakangiye passeport wana ba botolier donc azali na interdiction ya ko quitter territoire bomoni papier o na lagisi bino donc déjà mais commis donc bozo monake makambo kende na ndenge juste donc bozo tala ba makambo o tant biso toza ko lobake tozo na ba méchant ba tumusu bazo zonga utilise ki botala na intention ya mutu oyo soki président kesika landi ezali intention ya mabe do yangona tolingi toloba na président de la République na biso Fachi Beton biso tozali na simana biso tozali ba collabo donc collabo yango no bomona ke César Ngadi soka bimi ake na Londres be ake esika moko donc bazomona ke soki bazwingo be ba betingo be ba salinga likamabe bazomona ndike ba toucher Félix Antoine Tshisekedi président na biso parce que biso toza to bima penza to ndima penza ke biso toza ba collabo parce que to mona rapé baninga mbususu ba collègue na biso ba journaliste mutu na mutu azali na ndenge na ye ba mso ba monaka donc bazana katikati donc misu bazana na katikati te bazana mopanzi mais biso toza na kati ya masolo toza na kati to lobakango avec véhémence to lobakango donc sans gêne que biso toza ba collabo ya Félix Antoine Tshisekedi parce que to ndima ezali donc choix na biso parce que to monique yende photo tchai maboko tokoza na pembeni te boyina boy non photo za na simana ye to tchai maboko mais cela ne veut pas dire que ceux qui likambo ezali ko marcher bien te tokoloba te tokoloba
toko critiquer na ndenge mo critique mo constructive mais ata tout ça ba collabo so likamba mabe toko loba président de la République na biso Fachi Beton et l'autre tozo ipsayo omoni ba Kalev wana to loba ke ata Kanambe ba tout ya Kanambe ata Kanambe yemoko akoki kolinga yo te soki bazo sala ba gentil wana ba gentil mbebo parce que bazana intérêt moko que soki ba sali ba contre état parce que yo soko lukeli bango contre état makambo na bango esilika donc le lobby makambo esili donc yango wana omoni er moko bazo zala na mais yebaka ke bakoki kolinga yo jamais bato wana mutu la Kalev président de la République na loba déjà yo za sango te sango il faut tikela ngo ba sango ba sala ba kambwana o to za na politique soki muninga zo na contre état ko liayo donc dès na loba que Django tig les premiers il faut Maxolo Musune ba Kalev wana yoza dictateur te to comme so pe dictateur te o loba qui ont déjà oza na idolo donc za na idolo ya papa Etienne Tshisekedi donc ndenga la kisa biso ya on a pe to Rolanda mais bato ko la ba Kalev ba la kisi déjà ba intention na bango ils allaient ba intention mabe en tout cas Kalev to lobite que ba robomai parce que biso to ko bomate makam na biso to yekola ko bomate mais mutwana il faut ko anéantir ye to zuye to tia ta place moko boy aki avandi kuna en attendant donc dès to zala to mona rappel te bati muto en détention provisoire le temps ba sala banquette ezalaka on a poto ezalaka yuzo mona poto ye bien to zuye to tia na côté moko donc ba mouvement les ali surveiller avandi ata ba botele passeport mais to tia place moko avandi papa Tshisekedi ah papa na biso azalaki na ye tranquille azali kutu mukolo azali kutu na danger moto na mboka na biso mais oyebike batiaki ye na résidence surveillée bambula na bambula ba Kalev wana baza bato moko donc to boaki bango quelque part donc mbringo mpa avandi donc qui avandi calme donc parce que ceux qui tozo sala kaka boto sala kaka biso tozo mona neti tozo sala ndé bato wana ba sala démocratie donc démocratie na bango et cause la marque oyo ya démocratie faut ça na ba marque moko boye ya neti ya moko peke boum boum to chipenza état de droit ya moko na pause pour na bango boum mon pe donc azupe ngondo azupe chicote aleli pe donc mon équipe bango ner wana ezalaki wana donc bati mutu boye tango batu ya ba Nations Unies batu ba roya batu ba contrôle wana ba yaka ba droit de l'homme au moins ba changer mutu bati côté mo to yibi ba je bando sala makuna et puis kombo wana ya ner président de la République kombo wana non ezana ba mauvais souvenir kombo wana il faut to longo la kombo wana to changer kombo wana et comme ata kombo mususu parce que les aïki anecté quand tu es andé donc ma kabisa ki belé kombo wana il faut longo kombo wana eza kombo moko et ça n'a pas mauvais souvenir donc yangwana peuple congolais to pseki bino soki dikambo ezali bo za calme tout ça ma comme émotion te donc Kalev wana rôle nezalaki alandaka présent et skanyo sto azali donc et puis oyo biso tozolo bana zolanda présent ndenge ba Kalev baza bato moko mona qui dit babo bazo recruter ba mercenaires bazo recruter ba mercenaires les mususu mona ka biso zaki dit ba kabo bu ba ko surprendre na makambo mabe parce que Kalev ya koza na bula malam est-ce que mutande on a cause na boule penza ya malam na mboka na biso a cause jamais na boule malam tango déjà zo sala makamoko en catimini donc eza makamoko normal te donc ceux qui ils azo sala ndeko na otinda il y a pas de dessin j'ai pas de dessin à vous faire donc ezali kanambe mutazo tinda donc pour na résumer le sous donc à part passeport Kalev rôle na ezalaki place tout président de la République à Okende yepa kei à part pour tout ce qu'il y a na poto awa ba okangaye donc abando ko tinda bato azali ko travailler ndengi abandai ko travailler kala donc siko na ndenga CCC na ndenga kanamba zo tinda ye donc vraiment il faut tout ça la keba sinon to tirer fena en tension na présent na biso bato net ba Kalev ba ko tika bango liberté il faut à côté mongo mbrengue ba kangiye avandi to faire taire ye na ndete que bon yo ko bomate yo za dictateur to ko bomate esprit wana ko te ko yelo ata une seconde mais ba Kalev na to ko tikete talaka déjà boulou azanango intention ma beba zali nango donc yeba ke makamususu donc dengi ya kami ndengwana to yebi boule na bango zali nango te mais boule na bango zaki boule moko ya mabe donc dans le baka président de la République donc ba Kalev wana donc il faut prison auto lobaki wana au réhabiliter ya Boulambemba wana na Mwanda donc premier client penza okota kuna prisonnier eza penza Kalev to boaki ekuna penza na kota Mwanda wana bato ke boaki ya pemi calme donc tozo gérer kuna to ko gérer na libanda te
Parce que tu la résidence surveillée. Donc, yé penza kalève, tu yé penza, donc a senti, makambo ya bando sa anane, tu yé tu bois qui est kuna penza na prison, ya boulambemba kuna na mwanda kuna, donc tu yé na bateau, tu bois qui est kuna, avant du kuna. Donc, bateau, il faut que mes mabanka ndengwana. Président de République, yoza yanki, yoza yaya, yoza noko. Donc, bateau, wana bako yate, ba contre-temps, ba salaki, ba continuer ko sala ba contre-temps, ya ndengwana. Donc, tout le monde a dit, awa, Pasteur Mukuna ba interpellé parce que azako défendre yo ba interpellé ba kekuna na ner donc pourquoi tout le monde a un ner en ba fonctionnement nango donc tous côté lango donc doute donc ça neti comment ba ko interpeller Pasteur Mukuna au moment où azo défendre écoute azo finga azo défendre azo ba véritable batouana bon petuana magie Petuana magie pourquoi bango basi ba interpella été donc il y a zo finga zo manquer mutulokola yo président de la République est aussi tout monde place ba interpeller kuna ba ebise katika donc et comment na passer mukuna ba bengai obiki eza na logique mo côté donc pour bon mona ka donc aner wana il faut combo changer na fonctionnement nango échanger donc ozoba kalev wana ko memaye kuna na prison wana bulambemba wana penza na mwanda vandi kuna tranquille toujours surveiller azana moyen de se déplacer te avani pe donc en dehors ya Kinshasa musika donc yango na vraiment toujours singa na président de la République donc zoa yango penza na ndenga sérieux pas bateau na soki bazui faut pas mona kana makamba avion na makamba avion ça la qui jeté donc bateau na ti bazola la bazola moko mona ka yo zo kendaka na masola bien donc bango bako tikela otante donc bazako lukayo donc tant bango bazo lukayo donc jango ti les premiers biso photo maîtriser bango to calmer bango to 26 bango na ndengi te ka bomba bango mais to 26 bango calme. Donc, dès que tu as bino que dans 5 minutes, biso to zate que to sala émotion to lobby après to go senga pardon, o ezala ki bote biso to kendaka calmement to zora information à la source. Donc bomoni o biso to yebisi bino, to zotia la bino élément sonore il y a RFI, bon mona que RFI a confirmé que makambo o biso to yebisi bino, RFI a confirmé ngo bino mo boka RFI donc ndengi expliquer makambo nga na yebisi bino on a 5 minutes avec ces engades. Bino mo boito landa donc RFI, donc élément sonore au Bomoni que ma camto ebisibino, ils allaient confirmer par RFI, donc pour Bomona que 5 minutes, ok, n'a pas comme émotion, n'a pas rabino qu'il faut poser la calme, sur les cambreza sérieux, sur Bomoni que 5 minutes le beli yango, donc c'est que ils allaient makamoko, ya reçoit au sérieux. Botala kaka makambo président de la République toujours sabino que batouana jamais bakoki kolingayo. Botala bango but na bango ezali donc population et l'ingao le soute parce que baby que population ezali na simano peuple ezali na simanayo mais bango bazali ko sala ba makambo yo okutaki mbongo ezali na caisse te ozo sala ke tout ozongisa mbongo na caisse otala ba makambo osali ya école gratuite enseignement gratuit o ezali ba dépense ozo sala ke poids social ezala bien mais bango balingi yango te botala exemple ba mama na ba marché batu ata batu azolia bien te batu mbongo emati partout donc bango tant makambo bo ezali et singopo na bango bazo sala tout de façon que peuple est comme na kanda envers yo ba mona que non social ngo o yo lobaki ezali ko sala mandengi yo lobaki te donc bit na bango ezali yango na zola tsabino element moko botala na ba marché central place ba teka biloko ba mama ndengi bazali kolela botala bino moko na ba image nenga problème batu bazate biloko imati biloko nyonso bato bazokoka te ana tolobetaka bamabaku kaka bato bazobalbaka tala wenzi polele banda kuna tala okebwe polele bato baza te neti carton Thomson ezalaki donc ezalaki lokola toko rame ezalaki lokola na 30 000 rame ekoma na 50 000 osiko tokoteka biloko yango ndenge nini kama tembele 1000 francs ya kumbwa 1000 francs mbisi 5 donc biloko nyonso pasi eleki tozokoka lisusu te tokouti mie tozokende moto makasi tozokoka te biloko nyonso ozoboma bongo tokoma tembele 1000 francs kumbwa 1000 francs tokosuka wapi pasi eleki Thomson rama 20 plus tonosoma na 19 sikoyo tozosomba rama Thomson na 29 rama 20 plus tozosomba 49 000 toteka combien mbisi moko 2000 so oza na bana 5 6 bokolia mopiko ya mbisi ya 10 000 salaire yango bazofuta mobali nanga combien iye baofute 100 000 biso tosomba mopiko ya 10 000 tovivre ndenge nini
pendant un mois tovivre pasi eleki ekola fufu 1400 okende na masangu 1500 okosangisa ndenge nini mpo lambo osalela bana changement eza te alors kutu nde pasi eye lisusu ya koleka epuis apamba kosomba mpe koma na 3 tokosuka wapi bongo bato oyo tovotaka wana mopiko amatembele 1000 francs ekimelo na kishasa eza te ndunda ya pamba mopiko 1000 francs tokosuka wapi tokolia mipiku combien so ozala bala 5 po tolia ndunda 5000 salaire ya mibali mpe ya malongi eza te changement yango tozomona wapi changement eza te na Thomson ebanda kobikisa bato na Bishasa papa tala boye 1500 tokabola ndenge Thomson aboye 2500 mpono lamba boye 10000 okosuka wapi osala wenza combien ata kutu classe ezofele atie moral kani bongo vie sociale akipe na libumu te papa bato baosouffrir biso bamama balewa epai tobandelaki kopa madesi tozalaki 1350 1500 lelo edouble prix ekomi 2500 2700 soso tozali kosomba 3500 lelo tokomosomba 5000 5500 biso awa place totekaka tochange bape ya biloko te mais na wenze mpe ya biloko ezochange tozokomprendre te soki eza nini balaka ye biso social yango tozomona yango te ondire eza kosampire kaka ezoya kaka moto na matata tozoyeba te tovotaki nde mpo social echange mais sikoyo bata tovotaki social yango toomona yango te ondire kutu ifale pa tovote tovana na biso tokontinue na biso ka vi na biso tozalaka na epai bakende kotaka bareunion na bango bakanisaka mpe pasi ya bato bango bazokanisaka bolamu na bango moko biso na site awa place tozali bandeko na bango bazali basemeki na bango bazali bakamarade na bango bazali baza na mawa na bango te mboka ekufi biloko nyonso tu ya komata mikolo nyonso tu biloko ezomata mikolo nyonso tu dola ezomata boyokana biloko ekita sosala ezala soki sosala eza kiseke na koumela nde sosala eza te alongwana ye atika mboko mpo tokoka nsimaka mote kama Thomson 50 000 moto aluka Thomson na 500 francs sokoki koteka Thomson 500 francs mpo obimisa konde bobongisa tokoka te tozokoka te fi toofela yango ya pasi okoteka ye tokotekela ye te mama Thomson 500 francs alire makambo ezokende ezoke bien te tosala autocritique na biso babiloko président azoloba indice macroéconomique na nzungu ya bacongolais ekoma Thomson te mama avandaka kimbaseke na bikuku ayebi indice macroéconomique ye azolinga nde amona Thomson ekiti adame lingumwe. Donc bino mo bolandi oyo ezali toujours système na bango donc but na bango moni bazo panza ba franc congolais na bango basalaka bango moko bazo panza de façon que dollar et mataka peuple oyo donc bazali wana ozomona ba maman na ndenge bazali koloba déjà que il fallait ce que bon to votera te ozomona déjà boule oyo bakomi kotinda batu ekoma e mata po congolais abaye président de la république donc ezali boule ya batu wana bazo sala yango ke pour congolais donc balela bamona que non donc président tozwaki azosala eloko te alobaki ke bona donc yango wana bato ne faut ko anéantir bango donc yango tozoloba ke président de la république samedi tango kovanda na stade oye na stade poso na bana mboka solola na bango penza na makambo nyonso tu zala penza clair pona ko apaiser bato parce que bato wana but na bango ezali ozomona ndengi bapri emati banine mati raison ezanini ezali bango mutu bazo alimenter na ba mbongo na bango o bazo sala bango moko de façon que dollar et mataka donc population akoma bayebi ke population azali sima na yo mais bango bazali koluka ke population et koma ko baye yo po ba comprendre que mobulu ekota na kati ya mboka mais ba ko réussir te et on a président de la République yoza mwana nzambe et puis ozo sala pona peuple donc vraiment côté wana président de la République beta c'était na meeting oyo sola na bana mboka ba comprendre ko bomba eloko moko te yebisa bango ndenge ozwaki économie ya mboka na esika tozali kokende donc yango wana kaka il fallait tolo bato zali ko beta c'était parce que tolingi président na biso réussir pe to yebi ke o réussir mais bato wana il faut kozana bango vraiment mayele
Donc, si vous allez marquer une pause publicitaire, donc partenariat oblige, vous voyez que va partenaire Nabiso, Basalimi Balé, c'est Pela TV, donc c'est Pela TV où ils allaient décoder à Banamboka, où ils salami na Banamboka, donc Basalakana Londres, avantage dans les alliés, ils allaient à Mouké, au Tambonango, partout dans le monde, et puis Internet, ils allaient au branché Yango, c'est là. Ils allaient contraire na oebiso tozalakanango ya bamindele et vandaka nandako donc partenaire na biso musu boebike donc le grand traiteur Romain Ilunga oyo alambe la kabatu babiloko moko soki batu baye na feti donc ba comprendre raté ceux qui alamba kango so azana kisi ya kolamba bien ndenge nini donc vraiment partenaire na biso Romain Ilunga na Sepela TV nazo proposer bino bolanda bande annonce concernant ba partenaire na biso wana mibale. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K machine madaka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Bino mo boito landa ba partenaire na biso mibale oyo vraiment bazalaka na biso donc bazale ba partenaire ya Libela donc Sepela TV na le grand traiteur oyo Romain Ilunga ngai nazali vraiment ko recommander bino donc ndenge na lobara ke bozwa risque te na ba fête na bino parce que ko lia emimaka mindondo bato bakoki kozwa maladie intoxication alimentaire et puis epesimi ndondo toza na mboka ya poto allez boke na ba tribunal bokomi ko samba parce que balie malamu te balie bazui maladie donc nazo recommander bino Romain Ilunga donc azali na mobilité géographique donc akoki ko se déplacer partout azali na bantenne na yebo bengi de la part il y a 5 minutes avec César Ngadi et Goleka malamu donc sikoyo kaka po bomo na tanto yebsa bino ke kanambe fozo ma solo na mbutu pena dikosi bino bomona ngo netili seki parce que famille na ye na batu na ye bomonaki donc Shadari avaba kitisa ye na avion azosala ba neti ba menace azomona neti kaka kanambe azali donc azana faute mazosa neti abangs na abenga na téléphone mais moi si on a déjà alagisa ke
pays na biso ezali sikoyo présidé par Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beton ba kitisa qui un avion sikoyo wana zo mona ba Jeannette wana ba wita soki wapi donc sorti dans les néab ba yena ba botambula lelo ba koma ba millionnaire donc bazo kansa mboka wana ya biso ya Congo na biso eza ba tata ya bien ba noko na bango donc Jeannette ba sala ba télévision soki digital soki nini wana donc afuta ba tuté bo mona tango Félix Antoine Tshisekedi aye donc liberté d'expression état de droit baya bazali ko réclamer c'est normal ba réclamer ba mbongo na bango ba futa bango te pendant ba mbula na bambula donc ezalaka partout na mboka o ezalaka na démocratie donc salarié sur sali donc bango de bazali ko na ba sala ba télévision na bango na pona sala ba propagande ya kanambe ba bango ko futa ba tuté mais na wana yo o sala bango nini donc bon mona kindengi ba journaliste ba bande ko réclamer mais bo yoka audio oyo tindi donc Jeannette atindi soki mwasini na bato mususu yebe na habite soki ye paza rwandaise ou bien mutu normal bazo tinda yo o menacer ndeko na yo congolais likolo ya Jeannette boyoka ba menace oyo bazo menacer journaliste bazo réclamer ba droit na ye mbongo na ya sala bambulu na bambula donc ye pe c'est ça qui fait été na se plaque pena na ba réponse na ye bino mobolanda menace oyo witi et pas ya Jeannette Kanambe azo menacé donc journaliste azo le Canada TV pour réclamer ba droit naï. Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Oui, c'est la deuxième fois na loba no peze ya suka na loba sote. Nazo ebisa chaque fois tika koleka na télé koloba koma madame Jeannette. Ozo yo kate ozo continuer kaka. Écoute-moi bien, toyebi ndaku na yo. Toyebi place obimaka. Nayebi très bien. Wana ozo grimace ngai. Tellement nazo pekisa yo. Ozo bangisa ngai. Tellement nazo bangisa yo. Olobi nazo bangisa yo. Natuni so ozo bangisa nga po olobi ebinda kuna ngai. Ne organise ozo bangisa ngai. Yo nde yebisa mutu azo tinda yo. Yebisa mutu azo tinda yo. Afuta bambongo na biso tokolega na TV lisusu te. So tozolega na TV po yende aboyi kofuta bambongo na biso. Papa, vous êtes très jeune, hein? Vous avez moi parce que tu l'as dit là, tu es bien place au bimac. Vous avez moi si. Eza problème te. Eza problème te. Côté que moi si no vevte. Parce que vous avez le coco. Non. Bino bozo ça complot au manga, c'est ça non? Moi je te dis. Parce que j'ai réclamé mes droits. Combo ya madame Jeannette. A répéter le jour à suka na bengio. Yebisa madame Jeannette afuta banyongo na biso to koleka na TV lisusu. Yo comment tu madame Jeannette maloba? Papa ozo luka. Écoute-moi, o eza mkola suka na obenga lisute mais tellement oza teti olingo le cran ki oza teti ozo continue ko passer na télé. OK, tokotala. Mais yeba ke na yebinda kuna yo, na yebi place obimela. Eza problème te na okufa lokola lumumba likola mbongo na yo. Oza trop jeune, yebisa madame Jeannette afuta nyongo na ngai. Na koleka lisusu na TVT. Nazota munoko te nazo biso vérité. D'accord, tokotala. OK. Ozo intimider nga aussi. Ba intimider ngai te. Ngana intimider oyebinga. Je m'en fous, je m'en fous. Dites à celle qui t'envoie de me payer mon argent. Je ne passerai plus à la télévision, madame. Torbino Boto Landa, donc vraiment c'est le monde à l'envers. Donc do batindi o mbala suka to ebe do zomona ba menace ba bando sala batu kala. Donc bango ba banda ko boma batu. Bozomona donc bazoko menacer muto azo réclamer droit na ye. Donc y en a président au sengio président na biso Fachi Beton donc batu oyo nyoso tout ba médiocre ba fakwa o baza pembeni na yo na ba o baza kota FCC na ba oyo onomaki na ba oyo bazali donc il faut ko casser bango nyo surtout il faut donc ko sila nana bango ko sisa bango tozo ka déjà bekoke donc on commis déjà biku jozo sokola mais est-ce la penza officielle penza batu ba mona penza que non batu wana ba longwe na pembeni nao parce que donc batu baza ba pembeni nao na batu bazo sala mabene tibo bazo salir makambo na yo parce que yo ti oza wana to mona likambo mabe moko salite mais batu o bazano il faut balanda makambo yo zoloba. Ndetolo par exemple vient en haut dans temps où yo ozola xanzela mutu azo ya simano azo sala ba zigzag donc à cause de la pembeni na yote azo mériter za la pembeni na yote donc semaine o ka ke ko banda wana donc tango ko pesa ka discours wana ko pesa meeting wana na stade donc semaine donc tito kota ba mars wana batu wana ko yekela bango mawate parce que bango bit na bango ba lingi ba taché na ba tache ya mabe donc 5 ans na yo oyo ekene na ndenge moko
RVC talaka ndengo kenda yo moko okiti président de la République penza apesi mitindo donc yo moko okomo kita tina ba yo moko okomo kita tina ba chantier ba sot de moutons tina ba chantier ba sot de moutons pour yo moko otala ndenge ni komo leka OK tina na campus kuna pour otala ndenge ni ba travaux ezoleka ozomona quand même soko ozalaki na bato moko asi ozana tina oleka te opesi mitindo pa na suka oye ko inauguré mais tellement que bato bazosala makambo ndenge na bango parce que bayebi ke état de droit ezali mais état de droit elakisi kimuyibi te état de droit elakisi libertinage te liberté d'expression ezali libertinage te ndenge nalobaka mais vraiment bato oyo tolingi tosengi na yo président de la république koyokola bango mawa te parce que yo opesaki bango motema na yo parce que ezali bato na yo bazalaki na yo bayokaki mpasi na yo ti mpe awa tomonaka ezali bapromesse électorale moto abundi na yo etumba ntango oganye il faut opartage na yo opesaki bango motema na yo ya boboto opartage na bango mesiko ntango babebisi bazali kutu na likambo oloba te bazali kutu na likambo oloba te parce que otiaki bango wana baabuse na confiance na yo donc baza bato koyokela bango mawa te donc il faut dégager bango bic rouge donc football donc otikali ozwi bato mosusu parce que bato mosusu mpe ya bien bazali awa toza na France awa na France tomona Bayrou atiaki poids na Macron ntango azwi masolo abendaki Bayrou mais na suka ntango Bayrou infrakate ye liye justice ekweli azalaki obligé à démissionner atikaki bato ni mosusu mais adémissionnaki donc wana kutu ezalaki bazopoursuivre ye mais bato mosusu bazoyiba mpenza mbongo ezorevese donc yo ozwaki ye mais ntango ezosimba te yo oza na likambo oloba te il faut adémissionner ou bien kodémissionner te olongoli ye topesi exemple ya Macron azwaki Bayrou bazalaki te parce que azalaki motu ne atiaki poids c'est normal mais tant que ekomi ke makambo moko yeli efakata amoni ke Macron amoni ke moto so natikali ngai erevese nga adégagaki ye ndenge yango tosengi na yo président parce que yo moko oza wana ozali sans tâche bato tout basalaka politique na mboka na biso wana mingi basala na bakanambe maboko na bango bafakwa banini politicien oyo akolia lelo abeti tolo alobi ke ngai naza maboko pembe ezali yo donc maboko no pembe tokolinga te ke bato mosusu bayaka ko gashango baya ko ina boule que pas donc fa quoi soka za fa quoi bandaka les fa quoi na kimukolo donc pour si les a passé moi na mukeso abandi fa quoi ko beta yo longole mais ki fa quoi donc so komi mukolo na bana na nini donc yeba ke potika ki fa quoi ça passe donc bato na baza ba fa quoi ba kotika la ka ba fa quoi donc vraiment yangana président de la République na biso tous na confiance na tous na simano le londingo mona ka 5 minutes avec César Ngadi donc Cléboa na ko changer langage te parce que tous salango pas avec intérêt moko boye avec ni impwanga le na yabo na changer langage donc c'est que le moye les autres tenir était parce que bato bazo salango parce que bazaki na intérêt moko boye azo sala siko eloko na bandoko linga ba pesa yo bia sala botango yete a changer mais biso ndeko tozala bo président de la République to kozalaka na yo ato olongo za so président de la République te to kozalaka na yo pas tozalaki no avant to kozala no siko pe to kozala no après parce que to yebi yo tozali na confiance na yo tozali batu to changera ka beauté to changer pourquoi donc yangwana vraiment président de la République beta penza donc li boko na mesa parce que mutu arozo mabe azalité donc bango moko mutu basali ben frakata na bango donc un frakata na politique et pardonnera parce que ceux qui yo ozo sala neti neto pardonner batu ba mo neti ka non ozo protéger bateau wana bazo sala mabe ok yo ozali wana te pour protéger bateau bazali ko sala mabe donc siko na lingi na ipsa pe bino po boye ba ke ba combattre belé bazala ka parce que combat ndenge na ipsa bino combat oya kala otobono sa na kanambe ezali combat oyo tokoyi ko sala na Félix Tshisekedi te Félix Tshisekedi yemoko Fachi Beto aza grand combattant bandoko marcha azaki na biso na combat bongo siko yo combattant obundisa muninga no combattant ezali natina moko te. Donc vraiment ezali natina mokote omoni combat oyo siko to kominango na baki combat et comme il y a ba revendication batu balia bien batu ba se faire soigner bien bana ba kende classe malamu donc combat yango wana community awa ba combat awa ya poto ba pays ezali ba pays moko développé industrialisé mais combat ezali ba revendication mais combat oyo biso to bando sala ezala combat oyo to bando sala na kanambe parce que ba combattant baza de sorte ba combattant mayele bazali ba combattant mususu mayele ezali penza ebelete yangwana ba continuer kana combat ya distraction parce que lelo ata ba proposer eloko akosala eloko moko parce que mutu ezali penza na makokite na so pesa bino deux exemple lelo donc Martin Sali
les grands combattants Martin Sali biso to banda combat en France to yebi ba combattant oya solo Martin Sali banda combat awa asala makabe belé ba périph et kangama Martin Sali ba tumba ba voiture na ba périph Martin Sali c'est un combattant ami pesa na nini lelo Martin Sali amoni ke ndeko na ye azwa pouvoir Martin Sali na félicité Martin Sali a changé discours a adapté ngona makambo o ndenge et comme siko ndenge tozolo babo Martin Sali akitaki na kini Martin Sali na RCK bakei na kisasa bakei ko s'installer ba comme ça RCK ndengi awe comme qui parti politique ba tiango siko ba assoir ngo siko na niveau kisasa donc vraiment ezali makambo ya ko féliciter botala Martin Sali na accepter ba image botala Martin Sali akiti na kisasa na esengo na ma Blandine bozo mona penza ke esengo bo comprendre que vraiment combat et commis en ndenge mususu et commis oyo ya kisasa bino mo botana ba image bo mona donc retour ya Martin Sali na mboka na epo na revendre RCK en tant que parti politique. Juste atterri à 10 minutes. Ouais, j'attends. Ingeta. Ouais. Le président Jean-Martin Sali. Voilà, comme vous l'avez remarqué, c'est l'arrivée de Martin Sali, qui est président du RCK. Ah oui, ici à Kinshasa, au sol congolais. La République démocratique du Congo reçoit Martin Sali en combattant des premières heures. Ah oui, ça fait du bien quand même. Vive Fati. Fati Mobosi. Qui ne gomme beaucoup. Oui. Professeur Kimbango Bokisami mabele langa oyo mama inda za awa wako mwako kanga mena za awa na mabele langa ye epa bakoko la dame de fer na kataklita babiso bazobanga batikali baya na utinga mona DG baya Mama fait soda. Là c'est la cité yo ça Bana poto Kinshasa lengi riche en fait moi liloba ba liloba ezaka te ko yamba ba ndeko na biso ba oyo ba comprendre sens ya bitumba o ba otwanda okunda ba comprendre ngo biso to yaki to s'installer to vandisi ba makambu ba ndeko siko ba comprendre que photo ya to récupérer mamboka na biso totalement donc eza esengo makasi komona ba bunde éliminer le lokwa ba Martin Sali ba méthode mulenda ba mama Blandine donc et to la kisake to banda ko bunda avec raison to banda ko bunda te pour na plaisir parce que ba mususu bazo la kisake banda ko bunda po ba bunda mais biso banda bunda avec objectif ezala ki to zonga mboka na biso to ye batikali bazaka kofinga non ba wana ba bi objectif ba bitumba na bango te mais ba o ba bi objectif ba bitumba na bango grâce na bango eza awa eza libanda te bo batikali na ba ba ye bandani ba vrai combattant ba combattant bango de bo bitumba eza awa ba bunda na musu bandani ba vrai combattant ba o ba za awa Kinshasa et Yindi avec l'arrivée de RCK. Comme vous les remarquez vous-même, voilà, les vrais combattants sont ici. Les vrais combattants sont arrivés aujourd'hui. En fait, les vrais combattants d'Europe. Les vrais combattants d'Europe sont là pour soutenir la vision du chef de l'État. Et bien voilà, ça coule à flot ici à Kinshasa. Vous mettez dans l'huile. Ah oui. On va déraciner Papa Bakal Kalamini.
donc bino moko boito landa elengi na kitoko siko ba combattant bazaka on ngana ko kelisa sate ba ko kanga yo salama kamuni ni koleka Martin Sali yo salama kamuni Martin Sali finga ba kanambe Martin Sali salama kambe belé na combat mais siko état de droit akiti donc siko yo expliquer nga on ngana ko kenete ba kanela nga yo ba kanela yo ba yebi yo sia yo ba yebi yo za mutu za na ba distraction ba vrai combattant zo mona ke ba Martin Sali donc pe petit na nga kalaté volcan papi volcan pe kalaté zo kitapé parce que y est déjà donc azali qui déjà mutu azali qui non aligné donc siko Martin petit nanga papi volcan akokitape kin parce que combattant ya solo ezali combat et comme na kin parce que président de la République azali combattant président de la République azali combattant donc siko combattant au bundela donc ozala contre combattant monde qui ezana liente donc vraiment na féliciter Martin Sali donc banda kala depuis que avant kitaki to bando solo vraiment encouragement ça ma case to zala guiné na salle kuna ton président de la République ayaki en France to zala guiné na kata salle donc interview qui est na presse présidentielle donc Martin Sali bozo comprendre que non niveau matière puis azo réfléchir ndenge combattant ko réfléchir donc eza trop tardé nazo pesa pe appel na ba combattant mususu yo oyo penza ba lingi mboka na bango donc il y a pas de raison ko kanga na nani akokanga wane bakanga susu te donc lobelanga te ke lelo Martin Sali akei bongo nani ngosuka ko fioto la mbanga ke loba ngana ko kende te he bakokanga anege zala susu te Martin Sali approuvé binoke akei pe akei na mboka nae akei ko sala siko combat sur place. Donc ce qu'on a commis na souka ya émission na biso donc le lot to beta c'était to expliquer bino qu'est-ce qui s'est passé réellement pour na Kalev ce qu'a joué rôle wana ezali ki na intention ya mabe ya wana siko donc ba boteler passeport donc azali wana ako bouger du sous-souté avandi poto surveiller malam ya onto sengi na président mutunetie ba ko tika ekutu te avant na ndako ne fallait penza ko bwaka ye penza na kota ba mwanda donc na prison wana on a lobaki na mwanda wana penza avandi kuna parce que to monaki papa Etienne Tshisekedi mukolo azali kutu mutu a danger moko te public mais batiaye résident surveillé bon ba Kalev wana la intention mabe azokende na ba bula mabe bon siko tokotika ndeni tokotika ete faut vraiment to coincer bango parce que batu wana bazali batu moko bakoki kolinga jamais président de la République na biso ndenge population elingi but na bango elingi ke population elinga président de la République et puis baza ko sala ba makambo moko bosoki et simpe bakosa que président na biso pe faux et ça peut bien te donc yangwana les autres c'est qui vraiment to beta c'était na makambo Kalev peto ebisabino ba makambo suto ebisibino na kati émission donc na komi na suka émission na biso ndenge zalaka ndenge na lobaka. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc je reste toujours friand de vos suggestions, commentaires, observations, même critiques. Donc n'hésitez pas à me les faire parvenir directement sur notre site internet kleboaoriginal.com ainsi que sur notre compte YouTube. Donc si on a comme na souka boyebika ke base ya ngumte simba masolo na 5 minutes base ya ngumte simba masolo et pesanga courage nazala devant bino parce que c'est la facilité donc na banda toujours na honorable député indéboulonnable Ziko Mayele merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes pe nyoso tout au sala rapport na mboka na yo. Donc vraiment na kei siko na kati ya Italie po na kopesa mbote na Mami Céline Kaindo donc fidèle de fidèle il y a 5 minutes avec César Ngadi Mami Céline Kaindo donc merci à trop na fidélité no pe na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na kei na kati ya Londres po na kopesa José Kano ki kakamene ba mbote belé José Kano ki kakamene yo ezali par obligation 5 minutes ezali masolo na yo donc merci na fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati ya Londres nazali kopesa mbote na maître de maître Ouera Mukuna au markanga maître Ouera Mukuna donc jamais na koiko bossa nakayo donc merci à trop maître Ouera Mukuna ces jours les gars malamu donc grâce à eux puis aux allez grands patriotes au lingi vraiment mboka na yo vraiment merci et à trop maître Ouera Mukuna to keina kisasa pona kopesa mama sociale mbote mama sociale o babengi Niki Nyanga mama sociale merci à trop na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes na fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi. Na kei na kati ya Bruxelles pour na kopesa mbote na Pichu Mulumba donc yé azali vraiment patriote moko kutu azali mutu kutu ya ko démontrer te na mona ke dernièrement na sortie officielle ya Congo Fort donc azalaka partout oyo tango balobaka makambo ya mboka azanga rozala te que Pichu Mulumba ba mbote ebele esika yo ozali na kopesa mbote na Bob Kitoko
Masananga Bob Kitoko, donc grand patriote, ya Rosakanate, Bob Kitoko, donc Mikolo Azobi Msakutu. Album nae donc bandi ko sala masolo yandoule donc Bob Kitoko Tolen na Simanao donc grand patriote donc Molandi Munene il y a 5 minutes avec César Ngadi Bob Kitoko. Merci à trop na surtout au salara na 5 minutes avec César Ngadi. Donc na keisiko na katia Belgique pour na repesa donc Mafioti Kini donc merci à trop na fidélité na na robot santé tata moi si Kini donc bango ba vendre la 5 minutes ba rataka yangote merci na fidélité na bino. Donc sur ce je mets fin à ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver dans le plus bref délai pour un nouveau numéro. Cette émission a été réalisée par les grands réalisateurs Yalolo Chouami assisté de Doudou Swami Doudoulé. Donc restez connectés sur cleboaoriginal.com. Vous n'avez pas tort car c'est l'une des émissions phares de la diaspora congolaise. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe na clic na mobimba. Faut pas masolo na mbunju penadikosi. À très bientôt.